Bandeko balandi ba Radio Maria to utakiwana ko landa linaka malungi na lokota la lifalasa bongo na sima bopemi to kutani po na kolanda ngope na lingala to kopesa maluma la sango Albert akozongela bomo mesona mokuse matia batia kibiso. Merci Mama Régine po ya maloba opesi biso. Bandeko balandi poso eye lokola mo meseno to bandaki malongi mabiso na bozonge lisangwelamu ya lomingo loleki. Yesu akotalisa Petro te soki moto alingi kolanda ye ameme kuruse ya ye. Sima ya eyano eye Petro apesaki ya boboyi te pasi minyoko kuruse ekomela Yesu Kristo. Pe akotalisa te ya solo moto alingi kolanda Kristo asengeli kondima pasi ya ye ndenge ye Kristo andimaki yango. Pe simana yango to landaki malongi na butu penza Nzambi mokoloma mosala moko na moi to landaki misa mai mazalaki na paroisse Saint-Dominique po na pokwa sango Roger asalisaki biso na botali sibiso boko mai to sengeli koyeba po etali Biblia. Zambi po sanza eye ya libwa ezali sanza ya Biblia. Pesaki malongi mana to landaki yango penza malamu. Pe simana yango nde tozongelaki sangwela mwana ya lomingo loleki. To landaki pe malongi matali boko nzela po ya bomanyoli liloba lya Nzambe. Oto bengi Lectio Divina. Sima na yango nde malongi matali mama likambo lisanga ba episkope ba pesi biso po etali mate ya ma Biblia na sanza eye. Biblia ekosalisa biso toyeba Yesu Kristo. Toyebi Yesu Kristo pesika to sengeli ko manyola boni to yamba Yesu Kristo wana na kati ya bomoi. Boni to mipesa na kati ya eklesia awa na nzela ya liloba lya Nzambe toyebi Yesu Kristo na kati ya bomoi na biso. E ko salisa biso po ete sanza mobimba to manyola likambo wana penza na bozindo bongo lelo lokola momeseno nde toko koba kosangisa makanisi kotuna boko mituna mitikalaki tala na bokuse Mama Régine maeto sengelaki koloba. Botondi sango Albert Rosan Koma Ndeko Achille Kibeya Akoma Kinali Falasa. Bonjour mon père Roger, monsieur l'abbé Albert Mbole et les mamans. Père, Jésus-Christ, fils de Dieu, savait déjà que Judas devait le trahir. Comment il l'a gardé dans l'effectif des apôtres? Yami Balé. Une fois, j'ai quitté Delvaux pour me rendre sur Victoire, un pasteur qui prêchait dans les bus. Quand il disait « Alléluia », personne ne répondait. Et le pasteur a commencé à dire « Est-ce que ce souffle de vie que vous avez vous appartient ?» Personnellement, je n'avais pas apprécié. Ndeko Achille Kibeya. Père Roger, pour ya liboso. Merci mingi, Ndeko Achille, pour mituna tindi. Et ya liboso etali bongo Yudasi asengelaki koteka Yesu, ye moto akoteka Yesu akambi Yesu ayebaki yango kasi pona nini abenganaki ete Nzambe apesaka confiance na bato eliki ate moto akoki kobongola motema. Nzambe azali bongo akotikela moto ngonga akopesa moto chance po te bongola motema ezali likambo ya confiance. Yango wana kokai kobengana Yudasi te Nzambe azalaki na eliki ate akoki pe kobongola motema. Nzambe azali pene na Yesu Kristo akosambela akosala mosala ekosantisa bato kote ya sango elamu kobengana milimu bibe bongo na bongo masomana ezalaki mabaku mokonzi akopesa na Yudasi po te abongola motema kasi talaka akobongola motema te. Yango wana akoteka Yesu pesima boteki Yesu yemei ako miboma tope ako se suicide. Topesa maloma sango Albert pona mutuna ibale Ndeko Achille. Merci Nandeko. Na mutuna mibale Ndeko atuni na kati ya bus Ndeko moko azali koteya alobi Alléluia, bato bayanoli te.
Bon, bato abude na bango, baboyi na bango. Siko ya bakisi maloba te souffle boza na ngo ya boyebi te eza ya Nzambe. Bon, côté ya moto kolakisa moto te souffle za na ngo eza ya Nzambe sa lite ya kitoko. C'est soki ezali lite ya mokolo wana longonia. Mais soki eza menace. Ozosala lolendo koloba amen, boyebi te ke souffle na Nzambe moto te. Obligation wana eza malamu te. Ko obligé moto to lingo menacer na maloba wana po aboyi ne koloba amen wana ko moluka likamususu wana. Eza ezali malamu te. Ko obligé moto te aloba amen etango yo lobi alléluia. Ko obligé te et puis ko bakisa maloba te ya menace ndenge wana. Mususu kuta koloba so sakani olinzambazo pema na yo molimo no te wane komi mate ya ba menace loba ya Nzambe te ya marandenge wana te ezali mabe. Yo pesa no libre so boy no loba likambo te. Merci Nandeko. Ndeko mususu ndeko skola kuna na Saint-Amand na Mombela lobi, je ne vis que du loyer de mon locataire, dois-je donner la dîme ou l'action de grâce? Action de grâce, wana ezali action de grâce. Eza mosala te osalaka. Moko ya zomi to pe dîme ezali salaire. Ok, osali mosala penza. Na suka sanza bafuti yo. Oyo zali kozwa wana mbongo ya locataire eza droit na yo, un bien ozali na yango. Eza musala te oyo bimiselaka mutoki oyo salaka penza du premier au 30 ozosala eloko te ba ko pesa droit na yo. Alors soko ozwi droit na yo wana parce que c'est un bien privé, une propriété privée. Alors oyo ko bongisa na enveloppe wana ulobi action de grâce pona ndenge uti kozwa moi lo meya na bien moko osalaka nango lokola ndako. Ezali dîme te mekasi action de grâce oyo kopesa na Nzambe lokola offrande. Voilà. Toro kapé maman Hélène. Bonjour les mamans sur les plateaux, bonjour Père Roger, bonjour Monsieur l'abbé Albert Mbolé. J'ai une question, une préoccupation. Lors de la semaine, le Père Roger avait dit que Jésus était d'une tribu des gens qui disaient les choses un peu directement ou assez dures. Est-ce pour cela que lorsque Marie et Joseph l'ont cherché quand il était perdu, je trouve la réponse de Jésus qui était encore, alors qu'il était encore enfant, mais qui était un peu à la limite, excusez-moi, je sais pas, c'est de l'impolitesse où il y a tes parents qui te cherchent pendant 3 jours. Et je pense que quand on cherche un enfant, il y a de l'inquiétude, il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Et en le retrouvant, la réponse de Jésus, je la trouve assez dure dans le sens que il y a ses parents qui s'inquiètent, mais il dit, vous savez pas que moi je dois faire, je suis là pour faire le royaume, c'est que mon père m'a envoyé. C'est à cause de cette tribu ou bien parce que ça m'a toujours dérangé cette réponse. Moi j'ai des enfants et voilà, pendant 3 jours je cherche un enfant et que je le retrouve qui me donne ce genre de réponse. Je trouve cela un peu dur. Est-ce que cela est dû au fait que c'était la tribu ou voilà, qu'est-ce genre de réponse? Également aussi quand il y a Marie qui vient et dit voilà, mes frères et mes sœurs sont ceux qui m'écoutent alors que Marie était sa mère. Je trouve ce genre de réponse un peu dur. Est-ce que c'est dû au fait qu'il soit c'est de la tribu ou c'est juste la façon de parler? Merci de m'éclairer par rapport à cela. Et bonne journée à vous tous. Merci na maman Hélène Uto Madagascar Sango Albert. Merci na maman Hélène po ya mutuna uti kotuna. Maloba mayezu même ye moko aloba ki yango esali mopanga. Ekozokisa motema ekobongisa pe bomoi. Esaka kana biyano wana tapesaki na Yosefu na Maria te boyebi te na sengeli kozala na ndako tata wangai. Ezaka kate baye koluka ye alobi mama wangai nde nani atali zonga ya lobi tala bandeko bangai pe mama wangai. Ezaka maloba na te malobeze beli oyezo aloba mbele na bomoto tokomona ngo lokola malamu te na bomoto. Ezali lié te na tribu na ye.
ezali penza lié na tribu na été zambi yesu asali tango azokokola azali moto solo pe nzambe solo. Il est déjà na âge ya 12 ans. Mbepa ya bayuda mwana âge ya 12 ans akomi déjà mokolo. Akoki koteya, akoki kosakola. Pe yesu wana tango akokisi 12 ans abandi kosakola pe koteya oyo tata wa ye atindi na kati ya mokili akwa kokokisa. Maloba ezali liloba lya nzambe ezaka ndenge wana bon nzambe solo maloba maye masengeli kozala ozala matata mbala mosusu mpona koyoka yango. Mais kasi ezali lié na nature te lokola fait lié na ekolo te c'est vrai yesu azali sémite oyo peut-être tokoki komona lié na ekolo ya ye ezali style ya mateya maye mbala mingi ma lisapo à côté ya ndenga lisapo oyo pene ezali propre na ekolo ya ye to pe na tribu na ye ezali style ya langage à ko utiliser masapo lokola ba parabole pe bongo na bongo. Mais façon ya kopesa eyano na Joseph na Maria ezali te par rapport ya ekolo ya ye. Mais ezali révélation to pe mateya oyo ya sengeli koteya. Et tout au long ya vie na ye mateya Yesu Christ ezali ki facilité et même temps akei na synagogue na Luc chapitre 4 wana azokeli liloba ya prophète Isaïe. Bato bazo kamwa ndenge ya personnifier yango et puis na suka lobi o bozo yoka wana lele ko kisami balandaki ye bakangi balandi pena na mabanga po maloba wana effectivement c'est ça liloba lya nzambe balobi na ekima longwa wa kende kote place mususu nani Herode azali koluka kobomayo abiboki loba na gambala wana c'est-à-dire moni même mikolo azoko bengana baza bolo balobi azali kote lokola moto ayebi solo une parole pleine d'autorité parce que azali nzambe liloba lya nzambe déjà na création toyebi liloba lya nzambe et que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Et bimakandenge wana eko tuta motema eko zokisa motema, mais c'est la parole de Dieu. Yesu azali nzambe yango wana maloba maye mbala mususu eko suwa na motema eko tungisa mwa moke. Et c'est tout à fait normal. Marie na Joseph bazaki banzambe te baki bato lokola biso. Devant la parole de Jésus qui est Dieu, c'est tout à fait normal et tungisa bango. Donc ezali bonzambe na yende et kobimisa maloba kilo ndenge wana. Mais par rapport à tribu na ye, style ya langage nde moto ezali kobimisa tribu na lokola te, il parle plus en parabole, à utiliser ba image, ba symbole, yango wana nde pena caractéristique propre ya tribu ya Jésus Christ. Allô? Oui, allô, maman Régine. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur l'abbé Roger. Bonjour. Abbé Albert. Bonjour, abbé Albert. Bonjour, père Roger. Bonjour, maman Christine. Et puis, bonjour, maman Aimée. Bonjour. Bonjour. Oui, maître Guy Pascal. Oui, monsieur l'abbé. Nalingi na tuna mituna mina inazali na yango ya liboso en dehors ya Bible. Est-ce que ezali na buku mosusu légitime officiel et koki pe na kolakisa biso bonne marche ya Oh là là, moi kokoso na nzela ya masini tokozwa peut-être comment mosusu ndeko atikeli biso tokotanga ngo. Bonjour Radio Maria, bonjour Banganga Nzambe, Botondi Pona Matea Malelo, je suis content pour l'émission d'aujourd'hui. Ezali bien fait Ndea Komeli Biso Sango Albert. Merci Nandeko. Nzambe ya benisaye. Be mama Régine soko kolingisa na pesa yano na kolike na sosola ki malamu na mutuna ndeko Eli Bozito pe ndeko Guy Pascal ata kosila ki malamu te soki ba monite ya nezali yango wana te bakoyi kozongela po ya kotuna. Eli Bozito atuna ki soki moto asali mabe
mabe wana euti na kiadamu na Eva oyo ezali kati na ye to euti wapi. Soki moto asali mabe euti na bomoto bwaye. Na ebandela mokili Nzambe akeli moto na mabele pe na mabele wana atie pema na ye. Elinkoloba te na moto bomoto bozali bonzambe pe bozali. Likoki ya kosala mabe euti na bomoto bwaye na nature adamique. Na bo Adamu o ezali kati na biso. Ça fait partie de la fragilité tope botaou bwa moto. Kosala mabe euti na botaou bwa moto. Kasi bonzambe o tozali na yango nde moto kotinda biso to sala malamu. Bonzambe tozali na yango nde tinda te moto a longola mabe kati na ye pe akobase kosala malamu. Donc likoki ya kosala mabe ezali na kati na biso bato zambi tokelami na mabele. Ezali elembo ya botaou bwa biso bato yango moni tokotuta kalibaku tokosala kalisumu. Euti na bonzambe te kasi bonzambe o ezali kati na biso yango nde kosalisa biso po ete soki moto asali mabe ayeba koboya mabe wana pe atika mabe. Atikala na bonzambe wana. Likoki wana ya kosala mabe tala esika euti na botaou bwa biso bato. Nous sommes des êtres faibles, fragiles, avec une nature pécamineuse. C'est tout à fait normal que quelquefois to sala mabe, mais to sapena likoki ya kosala malamu po na kati ya bomoto wana Nzambe atia pema na ye. Maestro Guy Pascal alingi kotuna en dehors ya Bible. Est-ce que tozali na buku esusu oyo koki kosalisa biso na koliki po ya koyeba mambima Nzambe to pe mambima eklesia? Ezali iyo biso na yamba katoliko à part Biblia tozali pe na buku monene to bengi catéchisme de l'église catholique. Buku wa catéchisme de l'église catholique ça pe na format lokola livre. Ma te ya ma eklesia mazali pe na kati wana. Catéchisme de l'église catholique ba buku ezali ebele. Ba santu ba koma pe mingi. Ba théologien bazali ebele komona na kati eklesia ba buku lokola ya ba tata milimo kati eklesia lokola ba Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, bazali ebele ba Saint Anselme pe bongo na bongo oyo ba koma boko mateya malongi oyo kosalisa biso po ete toyeba Nzambe malamu. Yango wana tolobi na ba source ya connaissance ya révélation ya Nzambe tozali à côté de la Bible topé à part Biblia tozape na tradition ecclésia. Et tradition ezali pe na ba buku oyo bakomi boko mateya matali ecclésia lokola catéchisme de l'église catholique okomona ba mikanda ya ba papa to bengi encyclique pe bongo na catégorie ya ba magistère. Donc à part la Bible qui est au cœur beaucoup penza ya yambo na mambi matali Nzambe Nzambe zali lilobali ya Nzambe la parole écrite betozali pe na boko mikanda oyo kosalisa biso kutu po ete to comprendre malamu susu la parole écrite wana ya Nzambe na kati ya Biblia lokola catéchisme de l'église catholique boko mikanda ya batata milimo kati ya ecclesia ba mikanda ba papa ba koma ba lettre encyclique pe bongo na bongo tala kita o tozali na yango na kati ya ecclesia na matali lilobali ya Nzambe. Botondi Sango Albert tokozwa voice ya ndeko atindi mutuna mwaye tokoyokaye. Bonjour, monsieur l'abbé Albert Mbolé. Merci pour la catéchèse. Mais moi, j'ai une préoccupation. D'abord, je vous ai appelé à partir de Saint-Arcis, Kimboala, dans la commune de Mongafula. C'est Monsieur Ngimbi Pamboujevic. Ma préoccupation est la suivante. Concernant la double nature de Jésus, qui était la nature divine et la nature humaine, moi, j'aimerais savoir quelle nature entre les deux primait plus que l'autre.
Parce que quand on voit la vie de Jésus, concernant tout ce qu'il faisait, il y avait des moments où il disait que non, des choses que vous me demandez là, ce n'est que le Père qui connaît. Alors, en ces moments-là, c'est sa nature divine qui primait ou c'est sa nature humaine? Parce que moi, je suis un peu bouleversé par rapport à cela. En tout cas, j'aimerais plus d'éclaircissement concernant cette question. Si vous pouvez m'éclaircir là-dessus. Merci beaucoup. Merci Nandeko. Sango Albert. Merci Nandeko. Poya motuna aotiko tuna. Yesu azali nzambe solo pe moto solo. Pe lolenge wana ezali ya kosangana, ezali ya kokabwana te. Des natures qui sont intimement liées. Il est vrai Dieu et vrai homme. Ezali na nature moko te ya Yesu Kristu o ezali likolo ya nature mosusu. Nyonso mibale ezali ndenge moko. Elingi koloba te tango Yesu ndakisa na pasi ya ye bazali kobeta ye babaki ekutu na kuruse ezali kaka moto pamba po tomoni Yesu azali koganga komona pasi makile ezali kobima. Tokoki koloba te na ngonga wana ezalaki nde moto azali komona pasi kaka te nzambe solo pe moto solo azali souffrir comme vrai Dieu et vrai homme. Alors soki quelquefois na mateya ma Yesu Kristu azali kolakisa préséance ya tata waye zambi azali mwana wa nzambe pe nzambe solo parce que na nature ya tata waye bongo tata atindi ye lokola mwana nzambe penza komi moto kati na biso lokola mwana pe tango azali koloba ndakisa mutuna ndengo lobi wana suka ya maso kosalema mokolo nini pe akoloba te bobelese tata moto ayebi mbala mingi akotanga tata wa ye elingi koloba te azali su nzambe te azali na nature ya tata wa ye kasi akolakisa te ye azali mwana wa nzambe nature nzambe lokola tata wa ye kasi ya ye awa na se lokola mwana wa nzambe solo oyo aye kobikisa biso nzambe akomi moto nzambe akomi moto okati ya biso. Donc les deux natures ya Yesu Kristu, nature humaine et divine, sont inséparables. Bakoyi kokabola yango te to pe eza na moko te ezali likolo ya moninga. Il est vrai Dieu et vrai homme. Que ça soit pendant sa passion ata akowa akufi lokola moto solo pe nzambe solo tokoyi ko séparer yango te. Mais ce qui ezali quelquefois na mate ya maye okomona takola kisa tata akola kisa préséance na nzambe azali motinda mi ya tata azali la même nature que tata waye kasi azali motinda mi nzambe solo akomi moto kati na biso bato. Tala ndenge ni tokoki kotala nature ya Yesu Kristu wana to pe Yesu Kristu azali kati na biso azali nzambe solo pe moto solo, nature même nature que son père. Et yende nanzela ya ye tata bikisi biso aye awa onse lokola mwana wa nzambe pe nzambe solo oyo afandi okati ya bato. Toyo kapende koyo na nzambe mbote pe Roger, merci na mate ya kitoko. Merci l'abbé nalandaki na mate ya ndengo te kabiso ki koteka masangeza mabe skonde kwazo vine mobimba azana bar azana dépôt ya ba masanga songolo pakala mwa totanga kombo te na kati ya radio sikoyo apesa rape ba dim na ya pesa rape mabonso c'est ka yeba ki eloko moko te lokwa koteka yango eza malamu te atika ne ko pesa pe mabonza atika pe pesa ba dim o vine mobimba azana bar yango ngana tuna motuna wana. Merci mingi ndeko bena mapesa na Saint-Jacques. Merci Nandeko kuna Saint-Jacques. Merci Nandeko Benoît Mapesa. Eza bato baza na ebite tabenga bango ba spiritualiste nde mutu ba terre mate ya ndenge wana. O akoloba te masangi zali mabe. Ebi kemite ma batu tutamita una lobi ndenge wana sango azoloba masangi za mabe te.
oyo ezali mabe ezali kolangwa masanga ezali malamu te na mokili mwa lelo ezali na balolenge ebele moto akosala mosala po te abika moto mosusu pa koyeba koleka na nzela ya kosala mwa depo ya masanga basali masanga te po moto alangwa masanga esalami te po moto alangwa masanga esalami te po moto asala lisumu te moto azali komela masanga asengeli kokeba soki oyebi te ekomema yo na lisumu osabstenir oyo epekisami oyo nyonso ekomema moto na likambo ya mabe masanga neti ya makasi tobengi na moi molelo supu na tolo zododo osali depo ya supu na tolo wana oza mabe te osali koboma bato osali depo ya masanga makasi lokola oyo toyebi wana ezali mabe ozali koboma bato alors moto azwi mosala koteka masanga lokola depo na ye azwi mwa lomeya akanisi action de grâce ezali mabe te soki omoni yango mabe seke mpo na yo masanga ezali mabe oyo ezali mabe ezali te moto atuti libaku na nzela ya masanga komi na molangwa ndakisa Santo Paul alobi na ndeko na ye mwana na ye Timote po ya sante na yo melaka ata mwa ndambu ya vin po ya sante na yo elingi koloba te masanga na composition nango ndenge ezali nutritif na kati ya nzoto moto soki azolia malamu azwi mwa verre ya vin ezali conseiller il y a même des médecins bolimbisa ekosala pasi na motema mais c'est comme ça il y a des médecins na yebi yango na kati ya prescription médicale akoloba na moto zwaka ata mwa ndambu ya masanga boye oyo amoni ke koki par rapport ya santé na ye osalisa oyo ya mabe ezali kokweya na lisumu tobengi ya molangwa soki olangwe wana mabe osali lisumu mais moto akoyo komela masanga ntango azali kolia et déranger likambo moko te problème eza te alors soki oza na depo ya masanga eke na suka wana ozwi mwa eloko na mosala ozali kosala okanisi kopesa libonza na eklesia ezali mabe te ezali commerce na yo ezali mosala oyo ozali kosala yango ozali kobikela na yango ya mabende lisumu tomonaka lisumu partout te merci na ndeko Benoît. Merci Sango Albert, tozui penkoma ya Dr Hubert Ali, kuna na paroisse Saint-Éloi. Bonjour ma radio, je suis retraité. La pension que je reçois pour ma survie, dois-je donner la dîme? Wana sa dîme te. Ozali retraité na kolika bande kwa retraite ba structure ndenge salaka te azali kobomba na société otoyebi ekosalisaka bato po na prise en charge tant moto azali susu na mosala te alors soko ozwi yango eza salaire na ote na kolika soki na yanoli malamu bambongo ba retraité eza salaire te c'est vrai que bakozwaka ngo na suka ya sansa est-ce qu'il faut kotala ngo lokola salaire parce que azo travailler te service social, je crois que ça musala service social qui garantit la sécurité sociale ya moto. Eza na cadre ya sécurité sociale ndenge moto akokoba bo moyiboye kino akosukisa azasu na makasi wana te ya kokoba musala. Alors soki na cadre ya pension ozui moi lomea na suka sanza ezali na cadre ya sécurité sociale okosala ngo lokola action de grâce lokola offrande na yo opesi na nzambe pona lomea wana ozwi mais ezali salaire te pozo sala mosala te oza na retraite ezali nde prise en charge na cadre de sécurité sociale soki bapesi yo yango okoki kosala ngo lokola offrande en guise d'action de grâce pona oyo nzambe apesi yo na sanza wana. Toyo kapé de comme soso. Bembole. Bonjour mes chères mamans. J'ai une préoccupation sur la Bible. Et une fois, un prêtre a demandé les livres pendant la Bible pendant la prière. J'ai donné la Bible, il a lu les titres. Elle dit que ce n'est pas une Bible. Pour l'Église catholique, la Bible que nous pouvons utiliser, ce n'est que la Bible Tob. Maintenant,
si nous utilisons seulement la Bible Tob, qui est très importante dans l'Église catholique, et le reste des Bibles comme Bible Jérusalem et le reste, les 3 autres. Voilà. Nakansi ndeko Kiwana Sango. Merci na mama po ya mutuna atuni na Ecclesia catholique liloba lya Nzambe même na cadre l'ex divina tozana ba traduction moi mingi ya liloba lya Nzambe ezali ba traduction na Ecclesia catholique tozana traduction ya Bible ya Jérusalem, tozana communauté, la Bible des communautés chrétiennes, tozana Bible africaine, si ka Bible Tob ezali ndenge traduction nango ezali traduction écuménique de la Bible. Ezali Bible to salelaka na bandeko ya ngelesa na ba protestant. C'est une Bible qui nous met ensemble. Je sais que ba protestant ba utiliser kapé Bible de Jérusalem, même communauté chrétienne ba roma ko utiliser yango na monaka. Mais Bible oyo esangisi biso na cadre ya écuménisme ezali nde Bible Tob. Tokoki ko utiliser yango nyonso ezali ndenge moko. Les catholiques, il n'est pas recommandé à utiliser traduction bengi Louis II. Na mo Christo catholique. Pourquoi? Parce que ezana ba buku o ezalinda kisa na traduction à Jérusalem, communauté chrétienne, topé Bible africaine, voire même Tob, ezana kati à Louis II. Et ko tungisa o moi moke yango pusi malamu na cadre ya ecuménisme ya biso na bangelesa bandeko protestant tozana Bible o to salelaka o babengi Bible Tob. Mais il n'y a pas que Tob, il y a Jérusalem, communauté chrétienne, Bible africaine. Tala boko ba tradition oyo lelo na église catholique to koki ko salela yango na bomo ibwa biso. Merci na ndeko Julia nakanisi azu déjà yano na mutuna moye tozo kine penza na suka tokozwa ndeko na nzela ya singa. Allô? Allô maman. Oui papa. Na katana ki na koki ko compléter mituna na ngai papa Emile. Tozo yokayo. Mutuna ya mibale ezali boye. Yesu Kristu apesi mafungola ya bokonzi epai ya Saint-Pierre. Bato banso balandi tolo bake ba successeur ya Saint-Pierre bazali na mafungola mana. Sikoyo oyo azali ko succéder Saint-Pierre ezali mosantu Pape François. Tokoloba lolenge kani na Pape Benoît XVI oyo adémissionnaki na fonction na ye. Tokoloba pete aboyaki na ye kozwa mafungola ya bokonzi to ndenge nini. Ya suka soki totali na Bible ba réaction ya Pierre eza mosusu rapide to brutal na kopesa bokonda kisa. Tangu Yesu azotuna bayekoli baye ke pona ye azali nani. Pierre mutazaki moto ya yambo ya koyanola. Ya mibale. Kaka Pierre soki na bosani te ye mutakinda iko yebisa Nathanael te tomoni Mesia. Kaka ye moko Pierre azaki mutu ya yambo ya kokata soda litoi o bayaki kokanga ye. Kaka ye moko Pierre wana na montagne tangu Yesu abongwanaki nzoto. Ye mutu alobaki na Yesu ke ebongi malamu totikala awa totonga biema bisatu. Ba reaction eza mingi. Oya suka Yesu owa banda koteya amati kaka na bwatu ya Pierre na ebite mateya nini tokoki kozwa na ba reaction ya Pierre alingi koteya biso nini. Merci Pierre. Merci Père, pardon. Matino nyonso mokolomola munzamba batela bino. Merci papa Emile Mboso. Sango Albert. Merci na papa Emile po ya mituna mibale. Motuna moyambo matali mafungola Yesu apesi na Pierre lokola papa wa yambo pe na bakitani baye
bongo toko lobalelo ezali mokitani wa Santo Petro ezali bongo Pape François. Kasi tokomona te yambo ya Pape François, Pape Benoît XVI azalaki mokitani wa Pierre. Kasi ndenge toyebi yango Pape Benoît XVI tobengi Pape émérite a sengaki te atika pouvoir wana bokonzi wana na mokitani wa ye zambi nzoto ezalaki susu makasi te. Soki omoni Pape Benoît, Pape émérite Benoît okomona takoba rolata pembe alataka lokola papa anona ye ezali na mosapi mwa ye elingi koloba tete aboya pouvoir wana te lokola nzoto ezali lete ya monene lokola nzoto ezali susu kosenga sala boye bongi te bokasi bokomi kosila epusi malamu mosala wana ekoba na yango kasi na mokitani mosusu balobi ezali renoncement elingi koloba tete a abandonné, c'est pas de l'abandon de la charge pétrinienne, c'est qu'à abandonner charge kasi a renoncer na pouvoir wana azali pape émérite azali na kati ya papote mais émérite elingi koloba tete a abandonné tope a boyi ki bokonzi wana oyo Yesu atikeli na Petrelo azali kokoba kosambela kosalisa Pape François na mosala moyen. Donc il a renoncé à sa charge pontificale kasi il n'a pas abandonné sa charge pontificale pour azokoba ko soutenir mo kitani na ye Pape François na kati ya mosala wana ya mafungola ma ecclesia. Réaction ya Pierre bao banso Yesu abengaki wana moto na moto azalaki na tempérament na ye. Évidemment Pierre azalaki moto akasa kasa. Surtout que c'était un pécheur. Molobi mbisi azalaki pe na libota ayebi ndenge ni babundaka po na kolesa libota. C'est tout à fait normal. Le roi est commerçant, on a bimisi mbisi, il ko discuter. Et puis na âge Pierre azalaki mobange. Na âge pas azalaki mokolo. Donc expérience wana ya comme responsable azalaki nango mingi. Ezalaki tempérament na ye. Moto na moto azalaki na lolenge la ya kozala, moto na moto azalaki na caractère na ye. Pierre azalaki vraiment très on dit pas qu'azalaki très agressif, mais na langage il était peut-être impulsif. Moto a chocho, d'être le bakalelo a chocho. Et c'est tout à fait normal ndakisana Philippe de Césarée wana azwa maluba parce qu'azaki les doyens. Moto molo eh bien bandeko basusu bayebaki les autres apôtres bayebaki te Pierre nakati na bango yende moto azali moto molo yende azali doyen. Alors soki ezali te kozwa maloba nakati lisanga bayebaki structure na bango ndenge ezalaki nana sengeli koloba na sika wana yango omona Pierre akozwa maloba. Bon soki akataki longin litoi c'est sa nature, il est comme ça. Les ali lo lenge na ye motomoko a shosho yango komona ba réaction na ye kasi motongo a shosho wana ye wana Yesu alingaki pe ye wana Yesu apesi ye bokonzi ya kokanga pe ya kofungola okati ya ecclesia. Merci na papa Emile. Voilà, sango to komi penza na suka ya matea mabisa mokolo mwa lelo liloba ya bokabwa na bandeko. Merci tokokundo ndenge sango Roger ya pesaki programme te sanza ezali sanza ya Biblia ndenge toyebi yango sanza ya libwa tokokoba malongi mais matali thème bapesi biso o etali Biblia. Tokokota na bosindo bwa yango tokotala na ecclesia yoko message ya ecclesia samboana ecclesia yoko message zali nini po ete tokwa kosala évaluation na biso ba eto yamba Yesu Kristu pe engagement na biso na kati ya ecclesia ezali ndenge nini. Chaque message tokosala makasi na ba malongi mabiso sanza ya mobimba tokoka kokota na bosindo bwa yango po ete moko asala évaluation réévaluation ya ndenga yamba Yesu Kristu pe lolenge na ya komipesa na kati ya ecclesia.
lobi mokolo mwa poso na ngonga ya 9h tata episkopo akokulisa boko badia kono sakramento ya bonganga nzambe. Radio Marie ekozala wana pote tolanda bipai tokozala pe tosambela po ya bapasteur ya sika oyo nzambe aponi pe alingi kopesa na kati ya eklesia na ye. Tala mwa mayebisi oyo tozalaki nango po ya kopesa pe totondi na bino banso botondi. Botondi Sango Albert, botondi na mama Christian Zakina Biso, mama Aimé Kapinga, ndeko Viviane Nginda, na ndeko Christian, pona oetali bongo etanda biso a télévision YouTube, botondi na bandeko baso, bazui ngonga pona ko tuna mituna miya bango, soki to sesite ngonga ezali ngonga bolimbisa penza, botondi na bino baso.